il change par excellence. Il faut toujours avec Papa Joe Makozo. Balandi ya bilili ya retard makiambi. Nakanisi lelo toye c'est un peu spécial. Toye bite biso nyonso toza na nzela ya centenaire. Donc cap sur le centenaire de l'église kimbangiste. Nde lelo tozwi libaku ya koyamba ba kambi ya fanfare kimbangiste ba oyo bakomekana koyebisa biso tokomi wapi tozoko kende wapi nini etikali tosala pamba te nutete le centenaire de l'église kimbangiste, mais quelque part aussi la fanfare kimbangiste na molulu bapesa bango ya le 6 juin ezoko kisape 100 ans. Donc eza 2021 ya makambo. Pona kokende mbangu tozali na bakambi oyo bazali awa liloba ya liboso topesi yango epa ya Mbutaviki, l'un des généraux na kati ya fanfare kimbangiste. Na lobi bien na kati ya fanfare kimbangiste ozala na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, bakambi bangoyo. Mbuta, topesi bino mbote d'abord bino mine bitano ndenge bo mine bien sûr ndenge bozawana. Boyamba mbote na biso quand même. Mbote na bino. Voilà, merci. Alors Papa Viki, Mikoleza ya kotanga, fanfare kimbangiste bazoko zela nini pour na chantier oyo efongwa maki pe makambo ebele o bozali na yango omemisa ngo nini pona koyebisa na ba musicien ya fanfare kimbangiste nyonso ya mokili même bankwalo zolo lamboto zano na fakite mais oko contribuer. Merci beaucoup papa journaliste ya solo auto zolo ba na compte ya direction générale fanfare kimbangiste na liboso to pesi merci mingi na Papa Simon Kimangani Kata Molimo Santo yende mobandisi ya fanfare kimbangiste yende mutapesi nguya potoko malelo na ndenge tozali ngana zako lubawa papa ndongala lusakweno Viki nazali responsable général na kati ya fanfare kimbangiste tozali na mama Nzambi Marie na papa Romain Masala baonde bazali ba dirigeant technique généraux ya fanfare kimbangiste na niveau international. Message tout ça ko pesa lelo eza message ya sensibilisation na tina ya centenaire oto zanango na kati ya Lingomba. Ba démarche c'est bandaki déjà ba sensibilisation tout ça la ndenge na ndenge mais oya lelo tout ça ko pesa ezali sensibilisation moko spéciale pourquoi parce que depuis le 12 juin 2017, Papa Simon Kimangani Tata Molimo Santo, Oyo Atiaka le banga na Kamfu Manankamba, pour un chantier, Totongele Ndaku. Ndaku na papa lobaka na bisote, akolali sabapa na ye, na tanto koma na centenaire. Yango neto zako sensibiliser, ba musicien kimbangiste nyonso na mokili, esika yo zali, bola na message oyo, tozali ko pesa ndenga tozali boye Papa Simon Kimangani azali na Kinshasa wa kala mingi te auti ko rappeler biso alobi bana nanga ba musicien likambo na pesa bino boza ko pesa nga retard nganda kunanga wana na kolalisa bapaya nanga bakolala ndako wana yango toza ko sensibiliser ba musicien nyonso na mokili mutu na mutu a contribuer tosengi ba musicien kaka te mutu nyonso oya bonne volonté ezala soit na mouvement yo zali yo kotala biso te komona biso te mais tala nzambe oyo aza kotambusa biso musalo oyo mutu na mutu atia maboko tala nanu tokozwa exemple ya Joël na tango ya nkolo Yesu tango nkolo Yesu aza kotambola azaki na bato bayoki nzala tango bato bayoki nzala eloko kolia ezali te nkolo Yesu atuni bayekoli na ye bango balobi ete tozali kaka na mapa mitano na mbisi mibale or biloko wana mutu apesaki yango kombo na ye Joël na likambo wana ye apesaki econtribue
bato nyonso tata nkolo yo sapamboli biloko musupe etikalaki biso pe tosenga ba mise kaka te mutu nyonso ya bonne volonté mende sete tobeti pona ba mise kimbangisa mokili mobimba na yango tolobi boye misala essaie redémarrer déjà l'activité essaie bandi makambo nyonso tout eza déjà en place équipe osala musala eza déjà sur place yango tosengi na musicien nyonso tout $5 $5 mbongo wana ekoma na biso avant fin du mois ya mois de février et puis mbongo ekoya yango moko te il faut ezala accompagner na ba liste ya mutu na mutu ndenge apesili yango signé par les responsables de la faki au hasard sur place ba liste wana pesali en guise ya recensement pour être toyeba nombre de fanfares au hasard existé na monde mobimba pe nombre de musiciens au bazo sala musala papa semimbangu na mokili mobimba ba liste wana tango ekoya biso to kamata ba liste wana tokopesa ngo na maboko ya papa Simon Kimbangu ngani tata Molimo Santo lokola ye azali mobanisa fanfare oyo ayeba kene mokili tozala nombre de musiciens autant tozala ba fanfare kimbangiste autant donc ba responsable ya fanfare bo la tosengi large diffusion na ba musiciens nyonso tout ya mokili bozangisa musicien moko te ezala mwana moke ezala mukolo ezala mwasi ezala mobali mutu na mutu atia komono na liste po ete tolonga na likambo oyo papa apesi biso ndako toza kosala boyeba ke etika na biso kaka 2 mois sanza mibale kaka etika na biso me na ndenge tobipesi nzoto na molimu eloko tosengi ne fût-ce que rez-de-chaussée esila po ete permettre papa azwa bapaya alalisa kuna pamba te nkamba ekoyinda kamba ekotonda tala soloka tozalaka na biso faki pour papa nous mourons pour papa nous mourons pour papa nous mourons soloka yango lingomba asapproprier yango bato mingi bakomi na soloka wana bamoni ke ezali kama kitoko pour papa nous mourons biso bankolo papa pour papa nous mourons malamu tomipesa na likambo oyo mutu na mutu ayeba ke pona papa tokowa pona papa tokokufa yango tosengi ba musicien nyonso na monde mobimba tofungola mitema topesa nzambe na biso maboko pourvu que likambo esengi biso ne fût-ce que rez-de-chaussée sila en attendant tosilisa ndako nyonso voilà na mokuse oyo tozalaki nango mpona kopesa na moya lelo na date ya lelo le 20 janvier 2021 merci. Merci Moutaviki na maye oyo yebisi biso en tout cas esika musicien nyonso ya fanfare kimbangiste azali ayoki siko mama manzambi olobi nini opesio nzela na komba tata mwana pe tata Molimo Mosantu na kanisi Moutaviki alobi presque nyonso alobi nyonso ngai mama manzambi na bakisi boye ba musicien pona souci ya likambo tozali nango ya chantier na biso tosalela ata mbongo ya ntintani ya le 6 juin ekozala comptabiliser po te tosala rez-de-chaussée wana soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli ba détail mususu na pesi epai ya papa Pablo ye azali po mingi bakoloba papa Pablo susu azali nani azali président ya commission ya 6 juin pe to tie bango na compte ya sensibilisation ya makambo etali chantier po musala basala yango mutu moko te papa Pablo yende alobela oyo etikali na kanisinga na suki wana na komba tata mwana pe tata Molimo Santu amen aussi ça papa mama manzambi na ngana zo précision oui yo ofade na nkamba pe mozotala misala ndenge ezosalema me likambo moko ya motuya mpe ya molimo esalamaki kuna nakanisi l'occasion ya kolobela yango na mokusa ata na 1 minute po tomonaki geste moko bosalaki epai ya mokambi c'est-à-dire le gardien de la cité sainte. Oui, merci papa journaliste. Tokendeki Nkamba ezaki le 4 janvier
esepelisaki papa Mfumwa Mbanza na lotomo ya tata mokonzi ya Bule alobi ete papa Mbenza akoma na chantier ya Faki po ete chantier wana ezongi efongwami lelo yango biso bana ne ba misie tomonaki ete mbeba esalemaki na 2019 po tolongola pasi oyo ezali na nzambe na biso kingo etengami ifo tosenga bolimbisi yango tosengaki bolimbisi tango tosengi bolimbisi esepelisaki Mfumwa Mbanza alobi ete na zongisi bino na kati na motema po ete papa Mfumwa Mbanza apesa ngai bino fanfare banda 1976 ndenge bosengi bolimbisi malgré makambo ese lekaki bato basalaki mpe makambo bazali te me na limbisi bino ndenge papa limbisaki biso tosepelaki makasi ye moko atindaki tracteur eya po efongola nzela bokomona ngo na bilili papa Retard Makiambi akolakisa bino ngo na bilili ngili na ye bokomona yango merci ya solo papa Mbenza akotaki alakisi biso esika tokosala alobi marge mabele komi dodan tracteur akota po adamble mabele wana ezonga normal po tango fondation ekobanda batia ba colonne poutre sala mabosa la rez-de-chaussée bongo bo continuer misala mais rez-de-chaussée boko pesa ngai fongola le 30 mars yango wana bandeko na ngai ya solo papa limbisi biso biso pe tozala na susi wana koloba te loka papa limbisi biso biso pe tozala na courage oyo tokosalela musala po ete banzambe basepela. Merci. Merci Mama Manzambi na mayo ebisi biso na bolimbisi bosengaki kuna epa ya papa Mfumwa Mbanza papa André Mbenza e na ndenge pe bozali kolanda pe bolandi ndenge tracteur azoko fongola nzela ndenge Mama Manzambi alobi. Mais Mama Manzambi alobi likambo le 6 juin 2021 exactement 100 ans. Alors commission ya fête ezali Oyo Fanfare Kimbangis a tient en place. L'un des responsables de la commission, Papa Pablo Zaliwana, Awa Misala, Bazako Sengambongo, Awa Commission Ekoluka Pembongo. Comment est-ce que les musiciens vont s'organiser en entendant que c'est la fête le 6 juin, mais centenaire Pesawana? Merci, mon journaliste et papa. Comment tu rappelles mon centre? Nenge Bambuta Balobi, papa, Viki Alobi, Maman Manzambi Alobi. Pour la sensibilisation au programme de Zona Yango, parce que pour le moment ça devient une urgence. Et ça urgence, Nenge Maman Alobi, que papa Alobi, il faut le 30, topé ça est Fongola. Vite au monde, nécessité à urgence, Tozana Yango pour le moment, Yango Bambuta, Babenga Ebiso, responsable de la commission, to faina bango, to traiter, to lever ba option. C'est ordre Bambuta qui est bandeko nyonso ba responsable et ba fanfare place bazali en tout cas na bambongo tozana ngo parce que préparation so si je to bandra yango après ko utankamba bozongi na biso to bilenge la déjà na préparation à 6 juin. Alors nous sous-entendons que place ba responsable bazali to kozanga quelque chose c'était pour na 6 juin. Yango to lever option que ba responsable notre place tozali bambongo tozana ngo to se préparer pour na 6 juin to tinda yango ba avance bambongo tozana yango pour na to réussir na mokumba tozana yango pour na ko sepelisa nzambe molimo mo santo parce que tokendaka nkamba pour na ko donc c'est ngona Yerusalem et puis pour na ko sala misala. Alors c'est le moment l'opportunité tata nzambe a petit biso pour to zonga susu na kati motema na ye soki to réussir mission en petit biso et vous allez sengo soki papa sepeli to biso to zuma pamboli. Alors je suis na biso ezali que to réussir na mission papa petit biso pour to zuma pamboli. Yango to sengi boye ba responsable to zali en tout cas botinda bambongo ya 6 juin to tenir compte na yango et gozala tant to yana 6 juin bambongo nyonso chaque groupe a ko pesa et gozala prise en compte azalo kola ba avance ya 6 juin via nécessité na direct comme na to tika juste na 2 mois pour to senga to za na matériel nyonso misala nyonso za grand complet pour to faillir na mission to za na ngote. Alors ma place tozali ba responsable bambongo à 6 juin pour to za na ngoto tinda eza ba avance na biso ya tinza na 6 juin pour misala ekende liboso to réussir na mission papa petit biso le 30 to za moyen ko pesa papa fongola papa sepela je to za mapamboli asoué na biso yango wana et puis na likambo papa viki alobi to bosa na te pour na $5. Alors
le 20 février, il faut déjà par contre bambon wana eya et la contribution à motivation ya misala les $5 wana et puis to ça l'enveloppe ya kopesa papa na ninga koyamba ba paya biso pe na cadre ya fanfare tous en enveloppe na biso te kopesa papa ninga ko ba paya eza fête boko mondial papa koyamba ba paya belé na cadre ya fanfare biso pe tous na oya biso na kopesa papa po na ba paya oya koyamba contribution na biso pe fanfare ezangati. Autant que papa d'autres la lingomba autant ba groupe nyonso biso pe faki tozala y compris na kati ya misala papa za nango bosenga alors on ngala ko bakisa po na mwangonga yango wana na sisi bongo papa journaliste. Merci papa Pablo. Alors toleki mbangu tozonga moke pa ya mama Manzambi vu urgence ya festivité ya centenaire ndako wana tozalaka tango papa kendaka kotia première pierre bazalaki na conseiller na direct papa Mbenza tomonaka maquette ezalaki ya 8 étages na yebite soki modification esalami na plan po ete ngonga eza lisusu te vu centenaire oyo tozali nango le 6 avril 2021 mama Manzambe eza boni kuna papa journaliste ndenge ozongiselinga maloba ya solo tangu papa bapesaki biso plan wana balobaki ezali 8 niveau mais mbala oyo papa lobi ete bosala ndako ya 3 niveau na 3 niveau wana esika bino bokosukela ata bana na bino bakoya kosilisa nde yango papa alobaki ke bosalela ngai 3 niveau azoko insiste kaka na 3 niveau wana oyo biso tokokoka te ata bana na biso bakoya kosilisa sur les 8 niveau wana mais oyo azali nango bosenga ezali nanu 3 niveau nde yango wana papa azali nango posa tosilisela ye. Oui, merci. Nakanisi papa lobagango miyoyo na nzela nango soyi pe na nzela nango mais nyonso eza na responsabilité na bino ya fanfare Kimbangiste tokomi na likambo ya tolona tobokola bapesaki bino charge ya kinkewa où en sommes nous na makambo ya kinkewa wana centenaire yango oyo mpe bato bakolinga kolia et puis jamais papa tika bapaya wana ta mosusu akoya kozwa ngombe kuna ou bien madeso ou bien nguba makambo ya bilanga tosuki boni. Merci papa journaliste pona makambo ya bilanga kolona kobokola toza na retard te côté kuna tozali na avance na koloba te na lingomba mobimba pona kolona kobokola fanfare Kimbangiste azali liboso pona nini ngombe ça va très bien bangombe kitoko batungisaki na ba maladi ya ndenge na ndenge ba dermatologue salaki bango mesiko très bien ezala na kinkewa po tozali na ferme moko te tozala nango misatu oyo ezalaki na papa Antoine Masala nde yango wana papa Mfuma Longo papa Simoki Mbangu Kiangani azongiseli biso fanfare Kimbangiste tozali na ferme ya kinkewa tozali na ferme ya Mungwandanda tozali na ferme ya Manzukuta bangombe ezali bazali pe na ba gestance donc bazali ko modifier kaka papa côté wana en tout cas esengo makasi mbala tolona ki bambwengi oyo ebengami na kombo ya niebe toloni koko toloni toza déjà na 5 hectares ndenge tozali awa le 25 oyo ya janvier il faut tokota lisusu na kinkewa po tokende kosala lisusu labour na RC ya 5 hectares po papa lobi ete na kinkewa naza na projet ya makasi kuna pona bino ba musicien bosalela ngai compagnie sucrière tango papa bi compagnie sucrière tokendeki na Kwilungongo tomoni bango bazali na 15 000 hectares siko papa lobi biso tosalela ye compagnie sucrière na kinkewa nde tozali kokende malembe koko ezokola ezopusana mpe tozwi basemence ya kitoko en tout cas pour na gros pastorat kuna tozali na retard te le 6 avril bato bakomela miliki ya ngombe bato bakolia ngombe oyo ba musicien batoko. Merci beaucoup. Voilà, nakanisi tokomi presque na suka mais le dernier mot reviendra na papa Vicky. Ye motabandaki yete yepe kaka moto
akosilisa. Nzambi touti kolanda yo na oyo etali tolo na tobokola Mongantanda, Kinkewa, ainsi de suite, compagnie sucrière. Merci, bozana nous na 5 hectares, l'État kuna zaka na 15 000 hectares, mais nyonso wana ekosimbaka ata batie bakala, bafliki balobi bongo. Papa Vicky, Fanfare Kimbangis, tomoni, toyebi, yangoy. Centenaire se pointe à l'horizon. Honneur au Tomesana Komona. Bino na MSSK. Yango kaka ou bien rénovation ezali na oyetali te centenaire tokolia bilia ya moto pe ya kitoko. Pambate un siècle. Eza lelote hein. Eza première église dans le monde en Afrique et que na mapapu na mokili mobimba fondé en Afrique ata ba mususu pe ba komi ngai fulun mais bisonde église Kimbangis tokozela nini. Est-ce que vous allez en communication na ba directeur ou ba chef technique ya ba musique nyonso ya Fanfare Kimbangis pour na oyo etali programme ya centenaire topesio malo. Merci beaucoup papa journaliste Nengo Lobi. Fanfare Kimbangis ndenge ezali wana eza fanfare vraiment ya mokili. Tata Molimo Santa kwa kiti na mokili akitaki na fanfare na ye. Likambo lobi ya rénovation ya solo likambo wana tozala ngo na mutu. Tozala kiza contact na président général ya MSSK. Tozala ba répétition ensemble pour vike na centenaire oyo Faki na MSSK balakisa eloko asika. Tango tozwi liwa ya moko na biso papa Kanlanda Florian Bertelo nde kuna nde tozalaki na mwa pause mpona tango mutakufi kuna nde tokanisaki na mémoire na ye. Alors tosi tokuni ndeko sika wande toza kobanda déjà ba entraînement biso na ba MSSK tozo sala eloko sika oyo salamina na kati ya église te ba honneur à kopesa papa eza déjà modifié. D'ailleurs dernièrement tozala ki na dirigeant technique ya Faki Braza papa Goffin tofana ka na kije na centre sika tofandi nde tosola kiso bakamwana. Donc yepe ndenge azali wana tango bakati na Braza kuna déjà bakei na likambo oyo toyokana prouver amekana ko appliquer ngo ti tango bisono tokokoka puisque ba dirigeant technique nyonso ya monde bazali déjà sensibiliser tozana programme oyo papa apesaki biso concernant ba hymne nationaux ya ba monde mobimba. Ba hymne wana il faut to exécuter yango ndenge bato bakoyela. À part ba hymne banzembo ozomona ke ezali centenaire ya 2021 lingomba ebandina le 6 avril 1921. Alors bapesaki biso programme banzembo ko bana 21 25 30 etc. Donc banzembo nyonso ya kala yango ezana biso na programme na ba rénovation oyo tozana na ba MSK d'ici là tozo banaliser ba entraînement avant to koma le 6 juin. Sinon honneur ne to pesaka oyo na 6 juin na 6 avril 2021 eza déjà modifié na ndenge ya kitoko bokomona on a mis ça batu ndenge ko bimela. Merci. Donc pendant que la sensibilisation ya ndako to aussi ça na sensibilisation PKK ya ndako. Alors pour reconfirmer le sous-était $5 obligatoire le 20 février. Tozonge lisusu likamwa $5. $5 wana musicien Kimbangiste nyonso. To comme na fait na 20 février mutu na mutu mbongo wana atia na liste. To lingite ba responsable ndenge bozana ba fanfare kuna kozangisa musicien moko te. Pamba te mutu na mutu aluka mapamboli na ye. Tata Nzambe aza kotelela biso. Tata Nzambe alukaka mutu aza koluka ye
yepende akopesa mapamboli yango to rappeler lisusu $5 na tango eza koya ezala accompagné na ba liste puisque jusque là ba liste koya soki komi d'ailleurs soki koma mission ezaki na kati moi so yeba na ke mission kimbangiste eza lisusu te mais comme on efo ezala na kati na mbongo na ye tango koya na mbongo na ba liste toke kopesa na mokonza bule donc date to pesi to lekisa date wana te puisque tant vraiment ezali ko pressé na mars to kozwa fongola o to kozongisa na maboko ya papa simo kimbangu ngani tata mulimo santo yende mobanisi ya fanfare kimbangiste ndenga sengi biso pe to kosala ndengona puisque jusque là depuis quand eza ko exister soit depuis fanfare kimbangiste eza ko exister ezali mbala liboso papa pesi biso likabo ya ndenge wana po ete biso musicien to milakisa ndenge mama Marie Manzama alobi awa côté chantier problème ezali te na kasi to komona mituka ndenge bana kusala baturo kende kinkewa kozwa bangombe kozongela kuna déjà tozali prêt mais oya chantier na le 20 février tout musicien kimbangiste pesa $5 na yo pour papa nous mourrons to sukisi boye na komba tata ya mwana pe tata mulungu santo na kati bolingo mibeko pe misala amen. Voilà, donc ici toyoki $5 pour tout musicien pour participer na chantier. Kasi bozala pe na ba élève musicien bango pe bazalo obligé à repayer ça $5. Bon, merci beaucoup mon ndenge lobi papa. Élève, quand on dit élève musicien, c'est que azana mutu azako yekola. Soka yekola ici les finalité nini? Akoma na musique non? Akoma na faki. Et bango pe bazali ko participer, bazako d'abord bazaba ndimi. Ils sont des kimbangisi puis na kata fanfare. Soko za mundimité okokota musique pas so ngimbangote. Principe to zakana ngonde yangwana. Bazawana ba élève bango pe bazali concerné. Tokoyeba bélève nini o bazali na bakombo na liste o bapesi mbongo na bango oya kopesa mbongo te tokoluka to sur soir ya luka moyen kende oza misia pasi ngimbangu te to mama misia pasi ngimbangu azalaka souple na tango yoki ke likamba papa e ko toucher na motema tozo surveiller bango o to komona komo na liste te bango wana bakei pe promotion na bango et s'il y a Abou Pia. Voilà, Abou Pia, Tokanisi, tranche spéciale Retard Makiambi pour la sensibilisation. Il y a chantier, il y a Faki Nankamba, Bouti Kolanda. Donc, Sikaboye, généraux, Bazo Kozela, réaction Nabino. Au Monipe Moko, il y a 4, il y a comité, il y a commission d'organisation, il y a fête le 6 juin, Yepe Abouaki Mbela. Mbongo Nabino le 6 juin. Et quand on a un chantier, on participer. Merci, Tokutani Nikolo Mizali Koya. Ebandi, Linango.